bayebi machine à sceller na machine malobi machine à kisimi toyebi yango bandona na mama mama fabi matongo pour machine mi balé soke l'état onyx ate mama ozwali puta na tongo na 5h du matin au finiki na butu na tongo foya ko ozwali puta wana comme on a ta malili problème te mena chali kolona ke lukila bino lok problème. On a connu des moments très compliqués. Parcours. Quand je dis Jésus-Christ est le Dieu de mon parcours, je sais. Ni Nazolo. Merci. Je sais. Je sais. Nakeko tanga. Fatigué. Très enfamé. Tous en avaient un terreau. Dans le bina tanga. Pour n'a quoi qu'on soit point à bien. N'a senti vertige un jour. N'a ri de cocotier. Bat toi na quartier 8. N'a s'appuyé dans l'état saf. Très fatigué, nous allons faire un vertige na tangimi, na s'appuyer na kangimis. Or pantalon na lataki, ya wana kana lata na classe pantalon moko ndeko na ngamba tout alobia. Pangi pantalon moko. Na lata na classe na lata na ndako prophétiser mukola lelo. Na lali boye, papa. Zoke zaki na bakola saf, kolenga na pantalon. Lokola mwana muke na zoki na zui pétrole, na bandi koluka na longolango. Pour dede na biso. Ceux qui offensaient au côté de la classe, j'avais plus de choix. Et tu es noir, maintenant il est là. Un jour j'ai appelé Dédé Nabiso à une église, na Pambola. Il habite quartier 7. Il était strict. Na côté ici pantalon, na zotanga na bana obazana bandeko atombwama. Palata ba pantalon smoking na classe. Mais yo pantalon moko na ndako. Otoloko langa. Na so micro na te alelo. Les Angolous. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Mpangi. Vous êtes mon année aux gens qu'on a prié aux gens qu'on a bisobaoyo. 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 Ce qui qu'on a Yesu Massia Nazareth, bisobaoyo. Bisobaoyo. Que le Seigneur te bénisse. Merci, mon frère. Merci. Bisobaoyo. Bisobaoyo. Moi, si on fait ça qui n'a kawana ta musupe yoto libota na bana ba otanga na passe. Libota ya passe. Un jour. Alléluia. Il y a un Dieu à mon passe à battu. Il y a un Dieu à mon passe à battu. Un jour. Il y a un moi sur Atali. Azoke na kufa eloko sukezanini. Nyonso na sale simbite. La Bible dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, oh, ayoka ba kombo ba médecin, ayoka ba kombo amonite mayoki, andimi na musika. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, et lorsque s'appelle Sanga, elle se disait en elle-même, Nana posana yebisa mutute, je ne suis pas celui qui se retire. Nazawa et le sous-sol appartiennent à. Si vous avez le pan, on a un sol état bien en salle de la a. Bon long maté. Si vous l'état ça rana moi, tu as peine à l'état à Boutou. Bakolo m'a belé à Boutou bata. Il y a des démons territoriaux, des esprits mauvais qui contrôlent le quartier. Pendant que comment on a yé ba yebi bino kota na quartier ya loi ya quartier. Le lozo lo ba makambo simba raté. Ma belé ko fonda boyebi. Josué Lobani, ou ton ami Rachel, qu'on a fondement au père de moi, ya liboso. Soit comme il a le au père de Yasuka. Yoso va bomber l'homme moinate. Merci va bomber l'homme Moussala. Moussala n'a pas cette église aux autres possessions. Ok, non, on soit d'accord qui tombe maintenant et comment passer dans ce cas. Est-ce que vous avez possession? Le lobo a sa contrôle, tout n'évolue pas. Compagnon que n'a au côté, oyebi alliance ni basala. Oyebi ma kamni les kana compagnie wana. Yoso que n'est pamba boy. Cette femme elle est allée par derrière. Moussa Lanzan. Azoken. Alobino Kelibo sauté. Pasteur Ruffin. Aïe aïe aïe. La femme est allée par derrière. Foi et fongola banzela. Foi et fongola banzela. Atabaloba aoko lekate. Foi et fongola banzela. Pierre akata mutuli toy. Akata mwana mobali li toy. Mais akoki ko pekisa mwana mwasi te. Asima Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Zali Kambo Yako Ndima. Foi et tout sur le sagabat. Et pas batu ba lekate mutakondima a.
Et pas tu vas commenter mutakondima ah. Et pas tu vas bimagate mutakondima ah. Poyo sa lokola. Ayena sima bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'elle avait touché, la Bible dit ceci. La perte de sang sacré. Yoka. Avant na fongola s'arrêta. Na fongola l'élément on a chité. La Bible dit quand on a touché, Christ a toqué nanda kwa Jairus. Mais Christ a télé. Zokande. Moi si mo wazawana. Aozele na terra Bouddha. Papa mo wazawana. Aozela Yesu Masia na terra Bouddha. Parce que ayoka ki campagne. Ayoka ki campagne. Aye ya rifen. Alobi na ozela. Azoke nanda kwa Jairus. Azoke ne yolo. Azoke ne kobikisa mutu na bandal. Azoke pesa bana na mwasi mona selembao. Azoke kotombola mutu moko na kitambo. Mais nzokande ezaki na mutu moko na tere ya Buddha aleli pe mingi esayokaki Yesu Masia na tere ya Buddha akoleka boete papa Jorobert. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Misalande. Yo tombo matata no toyebi ete. Toyo kata remerciement tata na yote. Ozwa tata na opela ngazana bombo iso kunda ye. Après ko tombo mesa tosolo. Est-ce que tata no ko usama bolongo na se? Tata no akozwa temps aloba na yoke. Seigneur, tombolela nga mwana wana. Tata no tamso sala ngote po motema neza ko zoka. Conduite no likosa ton père spirituel. Et ça m'a là mingité. Écoutez, n'a qu'un parenthèse pour évoluer. Bien aimé dans le Seigneur, mon salut n'ensemble. Pendant que au pasteur, père spirituel, nous reçoit une considération, ministère, nous avons lelo, et qu'on peut l'embaucher papier. Monte papier, ça va ma casse. Après, quelqu'un était ça, est-ce que ça me comprendre ce qui ça? Bien aimé dans le Seigneur, honorer père spirituel, nayo. Pesa ye considération ana makamba oyebisa nzambe na tina na yo batu nyonso baleka ba reconnaître ba père na bango mais yo boma tata na avant ozo mafuta wapi tata na nga molimo ayebana olekanga te son alobeli ba papa misu baza loka papa kizamina il ne connaît pas mon père spirituel mais aujourd'hui azomona tata na nga na chaise roulante. La chaise roulante, il est là. Papa n'a pas honneur parce que ça n'a pas de reconnaître. Et lorsque tata n'a pas de ministère peut aussi. Yaya bongi sana tata molimo. Hein? Bongi sana tata molimo. Papa bongi sana tata molimo. Yaya bongi sana tata molimo. Nakagi parenthèse. Jésus-Christ a valorisé Jairus. Alors il token anda. Babandi kokeni. Bakomi dans verset 25. La Bible dit ceci. Or, et c'est Pelisanga. Nzokande. Oh, ozoke nanda kwa Jairus. Mais nzokande. Ah, mutu mwazo comprendre ngate. Ozoke no pambola mama wana. Nzokande. Ozoke ko pambola papa wana. Nzokande. Ozoke katalika mwa mutu wana. Nzokande. Soki nzamba zo uta aéroport. Azoke pambola mutu moko na yolo na la puissance mais akoleka awa te parce que ça na mwasi moko nzoka nde auti koto ya zoleka Christ azokende na la puissance azokende na yolo akoleka te parce que ça na mwasi moko nzoka nde. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit que cette femme, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais elle n'avait trouvé aucun soulagement. Ça me fait très mal. Il y a ça qui t'a montré. Et ça, là, passe. Pour le moment, on a réalisé que moi, sur la carte de chambre, dans le temps, la Bible a dit Seigneur, moi, je suis azaté, je vais penser à moi sur la carte de mon thème. Et ça qui dit, moi, si, moi, si,
Et ça, là, 3 ou 4 jours, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Mais au moins, maman, solo, banaza, penza, qui m'y entendait, nazalaka. Pour nazana, basanza. Mais à moi, c'est ça qui 3 jours, 4 jours. Et ça, là, qui 12 ans. Une année, et ça, on a 365 jours. Multiplié 365 fois 12. C'était une femme malheureuse. À ce là qui n'a maladie, on a des raisons pour laquelle. La Bible dit qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais elle trouva aucun soulagement. Et la Bible dit que c'est le restant de la passe. On a dit que la passe, on a kaka nango bongo. Azala na katia passe limité na passe. Mais la Bible dit que plutôt na kokufa. Azo que na kokufa. Azala qui moi ça passe bien mais soit histoire à moi so comme sango ya yo. Comme on a passé à moi so. Si kana ebisa même église na ye. So qui va kene ko tala pendant une année. Asa makasi 2 ans, ba kei 3e année. Yaya ba olemba ata musala nzamba sana occupation. Tant musumu ko mususa ko se référer. Akobe ngalem su mama présidente. Lokola ya biso mama nene. Kolimisi mama wa bela ka wana na kala to bando tala namuna keli soute ndenge ni. Et si ba bossa ni. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui peut se lever maintenant pas sanga ya bossa na mwasi wana tete. 12 ans maladie. Okoye ba kasala ka metam mususu oye ba lisute. Moi soit ça là qui complètement oublié. Na famille na opesa invitation à de fête. Abimara makila. Et la maya pembe permettre avec beaucoup de respect. Basou ya pembe et ça qui sous la maya moi sote. Moi so une période où akola ta bilamba ya mwana lokwa ba pampex. Parce que makile zotan. Na réalisé et quoi que ça l'appelle un jour lokola souffrir na maboko à plusieurs médecins. Ce qui veut dire un jour alala qui penza na hôpital. Ya Jacques okekotala ya yate. Ngana ana cour na pokwa. Bino boketikele biloko. Ngana okenete po biso to na prière. Maman se retrouve dans l'hôpital m'totikele loko olia jate. Alala penzala. Na parcours à maladie à 12 ans la lanza. Na réalisé comme sous. Donc la Bible lobby a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Bakwa obetele peli solo mimi bato malade. Bakoma koyoka facilement. Yaya maladie ozobela. Ndeko nanga bela kiango na selemba. Basali ça qui est pas docteur moko médecin moko na côté ya Ipen. Donc sous maman wana zana kingasani. Alobi problème te fona koma Ipen. Mais moi je transport ezate. Moi mon keto sana moi ba recevoir mususu. Parce que la paix moi polite. Moi soit ko réaliser sona matina mutuka makile bimingai na baby si kiti wana recevoir ko finganga. To ça pena batu mususu parce que muno malamu te. Ba yebi passe mute bazo condamner. Ba ko ekolo bana yango yo moi so penza oza propreté comment. Yo yebi ba sanza na oto ko se préparer te. Oya ko baby sana miso bana mibali na kata mutuka. Moi so mona ngana za humilier. Tant mususu abina ke kama polo. Assimi Nzela Zokende. En qualité d'un artiste, je sais comment réaliser un truc. Je vois comment cette femme, alors on n'a pas si na kende kaka. Tamusunde ba bikisi mutu wana mete wana ko ipeko big sanga. Akei kwando ke na kokufa kei. Na somo na sauti kingasani. Abundana ko arriver quelque part. A senti makile zotanga. A kosenga installation hygiénique. Pour akota tamusu ça se suyer. Tamusu pa ko kota lupango moko. Balobi biso ba yiba biso na lupango to kota batute. Moi ça senti entre les deux cuisses. Makile zo coulé. Et ça qui facilité pour la vie de cette femme. C'était pas facile. Maman, c'était pas facile. Papa, c'était pas facile. Je réalise enfin, un jour, tu vas voir la saison sèche. Quand tu vas voir na hiver, tant que ce soit à en Europe, à en Asie, à en Libanda et Afrique, dans la période, il y a passe. Il y a passe, il y a période, il y a hiver. Dans mon hiver, il y a sango. Même ma boko et kangamaka. Quand tu vas makila na zolo. Comme à l'île qui m'a cassé. Moi, je suis en train de lala. Ce qui peine la nation na hiver. Mais à senti katinaye. Makile zobi mana 3h, 4h du matin. Ou 2h du matin. Bien aimé, à cause supporter te. Tuna maman, ce qui bébé. A sali pipi. Biso de colline ba couche. Moi, na koma kolela. Jusqu'à ce que maman ko lamuka. Ko longolie couche wana. On nettoyer yo tche poudre, changer couche. Ne moi na ozo pongi bien et permettre pe yo maman lala.
sikoyo soki mwana azolela masuba oyo eza liquide ya pete ebongo makila ezalaka lourd, le sang est lourd ntango ezokule ye na makolo na se apongi mwasi oyo akosanti col na kati ya entre deux jambes ou bakwisi mibale e akozala oblige fo akata pongi kokata pongi il faut sokola ya na période ya hiver il faut ke kotya mai na nzoto pendant ke bato mosusu balali me mwasi ota mosusu azosokola nzoto azolela nzambe naza kotika banani na mokili oyo maladi nao nasala nini mpo na maladi oyo revele nga ta likambo nasala nasenga ta bolimbisi mpo na nini situation ya boye nasali bato nini na mokili oyo bien aimé mwasi oyo asouffrir azokende okufa soki ezalaki mwasi wana esalekana e image ya mwasi oyo eza lelo image na yo papa eza image ya maman eza image ya ndeko ozolanda nga na libanda oza awa tout autour ya terrain ta un problème ya oza na problème ya oza na likambo moko ekanga yo na miso ya bato oseka kosalaka sambla me mingimingi ntango otikalaka yo moko ma miso etangaka yo ntango mosusu mpe ezalaka na bainstallation hygiénique ya yo koti na toilette ofandi ozolela okoti na chambre ozolela ntango mosusu osala sous prière te ya adoration osalaka sous prière mosusu te ya requête ya demande me koma osala balosambo ya lamentation na mituni nzambe mpo na nini boye natali libota na biso so likambo moko ekwei ate esengi $200 ya so bosangisi mbongo ntango mosusu bokokomaka le mosusu na $125 moto azokende okufa lelo boperda baetre cher boperda bato mosusu ezala mpo ozangaki mbongo akosomba kisi na hôpital lelo perda mutu moko mpo kisi mbongo ezalaki te yaya makila ezotanga makila ezotanga omonana koza bien na miso ya bato mais tu sais que t'as un problème oyo elata yo etika kote l'homme de Dieu dans le ministère de fokomi na posa koloba nzambe est-ce que obenganga te obenganga te baoyo na mosala no baosalelo baotombwama baluka yo ndenge nini nzambe oyo nga naosala nyonso baretraite mangengenge eyebinga luzizile eyebinga nzambe otombola bamisusu ya ngai boye nzambe nasali nini ministère ezokanga te bana classe ya malonga te mosala ezosimba te papa oza doyen na entreprise na bino me tala salaire ozwaka tala vie oza nango oza mokonzi songolo bapesako honneur mais honneur na bisika ofandaka ekokana te condition de vie na yo na titre oza nango ya ezokokana te raison pour laquelle osepela même pas bato baya korendre visite na ndako non plus parce que oevitaka bato non c'est parce que so baetala yo respect oyo bapesa yo ntango mosusu baopesa yo te ya yo oza na likambo cette femme ezalaki perte ya sang ya yo ezani ndeko ya yo ezani eloko nini yango ekangi wana oyo bato mosusu bayebi te ntango mosusu ofandi wana kati ya nzoto eza ya kobeba me bato batalaka oka na libanda ntango olongolaka bilamba ntango mosusu na dushe ntango mosusu ozolata olelaka nzoto na yo ndenge eza olelaka 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 cette femme azokende okufa yo mpe ntango mosusu maladi wana ewumeli tala AVC tala maladi ya sucre euti wapi yaya diabete yango euti wapi yaya fibrone wana euti wapi yaya maladi epilepsie wana euti wapi source nango eza wapi yaya nani azobundisa ministère na yo osala ye nini mobali nini yango abima na yo na vie yaya lokola motu nyonso asalaka erreur osala erreur obima na mobali mo osongolo mais lelo bafiance nyonso bayaka esimbaka te parce que alobaki no maloba yo ndimaki ke ngai na yo ta mosusu na se ya sentiment ya relation na bino atunaki yo koboya yango bino oboya yo te vi na nga mobimba mais lelo boza suna ye te mais vi no ekomi très compliqué likambo ebanda bien mais comme à quelque part ekatani ozovivre na mula ya singa t'as un problème mon frère ya yo ozosala sambla oza na ngambo ozomona so na kei wana bamona na ke campagne ozolanda nga na mosika na ye nayebisa yo Christ ayebi problème na yo raison pour laquelle atindi biso to na terrain oyo mpo ezala mokolo ya délivrance na yo ozotravaille mingi age ezokende makasi ezosila mais vie ezosimba te vie ezosimba te yaya osala bango nini osala bango nini cette femme aussi c'était comme ça ya Odette c'était comme ça ya José ezalaki boye mama Joséphine ya José ezalaki boye bana nanga ezalaki boye mwasi azolela akomi na suka nasala nini na mokili
baninga totanga na bango fina bango malamu tamusu na kuta na ba collègue nanga totanga na bango nazalaki garçon na kati ya classe na 6e année des humanités na fanda na bana basi mibalenga na kati bandeko nanga mibale wana bandeko briller makasi bazalaki très intelligente basunganga na renforcer le sukotanga po na kosenga mona mwasi réponse ite eza humiliation na tuna lelo baninga na ngana bazawa bazandenge ni un jour na classe na 2e année CO na 2e année CO je suis né d'une famille qui pauvreté. Papa Nabiso Azaki Nambong, il travaillait à la présidence. Azosa la paix quelque part. Il avait vraiment des moyens. Quand papa est quartier 13, notre papa c'est la première personne à côté de moulin à vapeur. Machine à fouper Zaki Nangungula Mounene, c'était notre papa. Mon père Mayata. Samba Kanise na Misala na place à Kenda. J'ai dit tout ce que mon père m'avait dit. Quand il a dit na personne comme Paul Kouta Nanzam. Jean abandonne la tola crise, je n'ai pas encore natanga qui n'a liloba nanzambete. Tata nanga lobi na pesio comme Paul na bakisi abi Paul afanda na Christ était mais asala makamkole ka ba disciple à Christ. Tata nanga sala qui servant na mission Juma. Un grand lecteur de la Bible. Ayana Kinshasa, il était concentré dans autant la Bible. Il me parlait de choses que moi je ne connaissais pas. Natanga dans la Bible. Abokoli bayana biso malam baya bazaki bien. Et comme il a tourné, c'était une école bien aimée. La nanga bien frère aux autres traverser un moment difficile. Sans comprendre le message au lelo, au côté na salut, au côté na délivrance. La nanga bien frère aux tout autour. Au salara musala ao. Au yoki kake ko bandako le kano telemi. Bien aimé, Dieu sait pourquoi il a voulu que tu sois là. Il a un message pour toi. Parce que c'est le jour de ta délivrance. Écoutez l'église. Et comme il tourne, nanga batanga bien. Uniforme, bazo soma na sima ya sosakom. Biso bana miketo ke ville na papa baya ba osonga rentrée scolaire. Uniforme ya Sedek. Sedek à l'époque batata bayebi. Na sima ya sosakom. Ezala ki wane comment lelo si alimentation moko. Na saki tout petit mais na yebaki. Baya na ba osonga classe na montre disco. L'école batoualati montre mais bayana balati ba montre à disco. Bazongi classe. Mais lorsque je suis arrivé en 6e année primaire, tout, il y a papa nanga, du coup, ma maman est là, la veuve est là, tout a été bloqué. Zambana banzela l'exabat. Bien aimé, lorsque l'Éternel Dieu a appelé Moïse, dans l'Exode chapitre 3, il a dit Moïse, na buisson ardent, je suis le Dieu de ton père. J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Na bengio okeko libéré bang. Mais c'est que ton nom dans la Bible. Alors je suis le Dieu de ton père. Parce que le français bien parler ton père. Bien aimé, allez lire Exode chapitre 3, commençant par le premier verset jusqu'au 6e. Je suis le Dieu de ton père. Ton père tata moko. Parce que Moïse alinga kende alobi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais tu as dit, tu es le Dieu de mon père, un seul père. Mais pourquoi tu as cité 3 personnes? Il avait voulu dire ceci. Ah, on a otindayo. Oh, qu'il y a une facilité. Il n'y a pas que je suis le Dieu d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, du 1er jusqu'au 5e verset. Alors, Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie. Que n'est pas un atindio. Je rendrai ton nom grand. C'est une promesse. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham est le mot promesse. Alobi nzamba Isaac. Isaac a le mot sacrifice. Nzamba ko bengayo. Nzamba ko pour nos frères. Lelo ozoko se retirer. Na bitumba ozo mona na vie. Ba réalité ozo kuta na ona musala. Olobi na bina kota ka lettre d'émission. Okuta na ba réalité bandi loko mone pesi moi bitumba. On se retirer. La Bible dit ceci. Là où nous venons de lire avec Maman Léa. Hébreux chapitre 10 verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour sauver leur âme. Le loba takondi va sauver ma âme. Bible lobi, alobi nzambe ya Jacob,
Ce qui veut dire Nzambe accomplissement. Yango ezawa lobaki abotolinga bokulutu. Abotolinga lisusu lipamboli pokombone Jacob. Ce qui veut dire accomplissement. Soki Nzambe apona yo outi Egypte. Yaya okoy kanate so leki na désert. So leki désert kanezate ba sota rapete ba contour na rapete. Je suis arrivé en désert en 6e année primaire. Tout a été bloqué. Nazongi classe ité. Baninga nga bazongi classe na première séance. Nga na tikali na leli. Molimo santo arapelanga na sambela. Na tiki muninga nga na veni biyangi. Bana 13 bayebi. Biso na mampika. Noko na ye. Aswa qui charge d'habitude na ye. Basombele rentrer, basale rentrer. Moi il y avait personne. Zoke za école. Na kota na balabala na biso. Na lela na âge à 12 ans. Na leli. Moi ça makila à 12 ans. Na lela na âge à 12 ans. Ministère à chiffres les autres déclarés. Ministère à chiffres les autres déclarés. Na âge à 12 ans. Yoka bien aimé. Na loba prière au molimo santo rappelanga yi. Na lobi anzam. Baninga ba otanga. Nga na otanga te pendant na songa classe de première na ta pantalon. Baninga balati pantalon tout na culotte. Nga moyena tanga ezate. J'ai pris la décision. Après na lobi na komote ka sachet na za. À l'âge de 12 ans. Yaya. Mutum soso moneka lelo ibi parcours na yete. Oyebite na désert nzelani to leka ki ya passe. Omoni ka lelo beta lisola de la foi moyebi ete. Koko ça peut pas tout oyebi de la foi, oyebi noter. Aleka na désert. C'est ce que je dis et je le répète devant ma papa. Papa moi c'est ce que je dis. Je le dis. Permettre ngana zapper entre parenthèses. Na loba na nzam, oloba okabula nkembo na mutute. Mutu nyonso ozwa kembo ya makambo zo salelanga. Apesa ngo pa satana, soza musala nzam. Soka yeko lukangate aoka okafine mubina, je le dis. Na kombo Yesu Masia Nazareth. Ponzamba kabula nkembo na mutute. Dans na bandole ka moment très compliqué. Batu ba mona kangate. Quand le Seigneur a fait grâce, olingo soit grâce on pesa ngo lokumu pa satana. O kauka. Ozala nani ozala nani. Soki Yesu Masia azaka mokonzi pe mobikisi. O kauka. J'ai vu des hommes de Dieu qui au bazuya pananga. Papa na yena senga bolimbis. Il y a un homme de Dieu. Il y a église aloba église nebo senga pardon pas passer de la foi. Bandibi ba poussa na nozote ya pana ye. Ba loba n'importe quoi. Na loba ki onyon sozo nkembo nzam. Apesi pas satana o kauka. Ya mo bien me keba na biloba lo. Oyebi parcours a mutute batela kimia. Tu ne sais pas là où nzamba zui mutu. Oyebi te. Bien aimé na kota zandu na âge à 12 ans. Na yebi ruakading. Na yebi bokasa. Na yebi kini mazière. Na teka sachet na âge à 12 ans. Na ligne au 17 ya Sotraz. Na soba humiliation. Mutasola bano yango yo mwana ko tanga te. Yaya na tanga te te pona zaki pona boy classe. Po sa classe. Mais mutangi sangaza te. Mutangi sangaza te. O se kangate boyebi te. Fari na zo Sotraz. Na fandi kote bachaka bandunda sekoma. Pona sana makokita ofanda ne sika ya batu balwa yo mwana mketelema mukola fana. On a connu un parcours avec ce Dieu. Le Dieu de mon papa Dokuta Miguel Yessi. J'aime Jésus-Christ. J'aime ce Dieu-là. Il sait, il connaît là où il m'a pris. Yoka église de Konangai. Moutembe Zoka. Yaoya biso que bien aimé situation de traverser. C'est encore possible dans ma salle quelque chose. Nateka sache nazan. Veuve maman nangaza awa maman dolo. Aebi yayi de moment. Quand je partais à l'école, je qui sachet pantola liboso na lata na vie. Et ça pantola tombola. À l'époque, tombola zake lamba soni. Pantola sa tombola lamba soni, tombola buaka. Na somi pantola tombola. On a son classe. La que comme ça l'école qui bola bola les angatina. Pour école malonga no kotanga te to futa zate. Na ketanga na ki bola bola école, ya passe. Un jour, je commence tout à que le Seigneur bénisse Pan. Mon toloko langa lelo na ko so fait pantalon na kabeli mutu. Pantalon moko. Yoka témoignage on a ça na avancer na sur la pensée. Na linga classe mi. Classe soke bimi.
Bana classe parce que comme il s'habille que na chakolia. Ngana oye batana zongi tam sur le collier zate. Ma mère pleurait, j'aime beaucoup ma maman. J'aime ma maman. Il y a même ma maman veuve. Faut pas place pour ça ma maman chef, c'est ma maman veuve. Na linga bino mingi. Maman nanga maman veuve, ayebi passe, na yebi passe moi sur mona humiliation. Ma maman manèvre au 6. Ma finga ye passe fufu na banga futita déficit batuna balabala. Aswa ba humiliation ma maman. Liputa moko maman nanga alata kaza na dema puta. Akoiko bimate na liputa moko lokola une femme qui se respecte. Dra ezate na butu fos wali puta moko wana. Apesi bino bo finiki lokola dra. Mais faut bima 5h du matin que luka fufu machine a foza ki mi balé. Bana quartier 7 ba yebi machine a sele na machine malobi machine ki sim. To yebi yango bando na maman. Maman faut bima tongo po machine mi balé so ke beta ronix ate. Maman ozwali puta na tongo na 5h du matin. Bo finiki na butu na tongo fo ya ko ozwali puta wana. Comment on a tellement li problème te mena chali colonna que le bino lo problème. On a connu des moments très compliqués. Parcours. Quand je dis Jésus est le Dieu de mon parcours, je sais. Ni Nazolo. Merci. Je sais. Je sais. Nakeko tanga. Fatigué. Très affamé. Tous en avaient un terreau. Dans le bina tanga. Pour n'a quoi qu'on soit point à bien. N'a senti vertige un jour. N'a ri de cocotier. Bat wabi na quartier 8. N'a s'appuyé dans l'état saf. Très fatigué, nous allons faire un vertige na tangimi, na s'appuyer na kangimi. Or pantalon na lataki, ya wana kana lata na classe pantalon moko ndeko na ngamba tout alobia. Pangi pantalon moko. Na lata na classe na lata na ndako prophétiser mukola lelo. Na lali boye, papa. Zoke zaki na bakola saf, kolenga na pantalon. Lokola mwana muke na zoki na zui pétrole, na bandi koluka na longolango. Pour dede na biso. Ceux qui offensaient au côté de la classe, j'avais plus de choix. Et tu es noir, maintenant il est là. Un jour j'ai appelé Dédé Nabiso à une église, na Pambola. Il habite quartier 7. Il était strict. Na côté ici pantalon, na zotanga na bana obazana bandeko, atombwama. Palata ba pantalon smoking na classe. Mais yo pantalon moko na ndako. Otoloko langa. Na so micro na te alelo. Les Angolous. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Mpangi. C'est mon année aux enfants à prière aux enfants à Bisobaoyo. 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 Ce qui connaît Yesu Massia Nazareth, Bisobaoyo. Bisobaoyo. Que le Seigneur te bénisse. Merci, mon frère. Merci. Bisobaoyo. Bisobaoyo. Moi, si on fait ça qui n'a kawana ta musupe yoto libota na bana ba otanga na passe. Libota ya passe. Un jour. Alléluia. Il y a un Dieu à mon passe à battu. Il y a un Dieu à mon passe à battu. Un jour. Il y a un moi sur Atali. Azoke na kufa eloka sukezanini. Nyonso na sale simbite. La Bible dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, oh, ayoka ba kombo ba médecin, ayoka ba kombo amonite mayoki, andimi na musika. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, et lorsque s'appelle Sanga, elle se disait en elle-même, Nana posana yebisa mutute, je ne suis pas celui qui se retire. Naza oazo se retirer te pour na perdre. Naza lokola bangote. Soba komi na suka ba okufa. Ngata komi na suka na okufa. Te. Okomi na suka yaya. Et pas yo suki pas Jésus Christ Nazareth ya zobanda. Nzambo azwa de la foi na se. Yesu Masia Nazareth. A commis ses références. Liboso ya batata na ye ya mikolo. Ce Dieu là est capable. Yako soyo lelo lobite. Je dis aujourd'hui seulement. Yako soyo lelo. Azoyo na se, atombola yo likolo. Cette femme, ayoka bakomba ba médecin, ayoka bakomba ba konzi, ba memela traitement, mais ba pesa lobi côté, ba memela consolation, mais ba memela solution te. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui s'appelle
la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ de Nazareth. Naye ko présenter oye. Lelo oyo nyokama. Bana no bako nyokama bongo te. Papa si yo lekisa na vie. Bana no bako leka na yango te. Nazoyebisa mutu moko. Oyo lelisa yo. Eko lelisa bana na yo te. Yao nazoyebisa mutu moko. Oyo nyokola nga na vie. Lelo nakoma ko nyokola yango. Moi si nanga koma ochabilo na table ya kaolia. Na an internet. Na na kati ordinateur na o travailler. Na o sala montage na nga numérique. Na so monter biloko na nga. Na ebisi ye mama. Komi tungisa mate. O sala musala no ya bo mama. Mais yeba moi si nanga chéri nanga. Fufwe nyokola nga na vie. Yango lelo nazo nyokola yango. Sike loko zo nyokolo lelo. Lobyo nyokola yango. Lobyo nyokola yango. Makambo ngwe banda kaka lelo. Ebanda lelo. Nazo saka likola mutu moko. Zambo alekisanga na banzela ya pasi. Lokola désert. Papa nanga zaki pauvreté. Bien-aimé ozo lekeza désert. Mais yeba ke bien-aimé. Kana ezali. Soki nzamena fongoli ba grande porte te. A fongola taba kostra. Israël na kata désert. Azo zela man. La ukukule le miel. Mais na kata désert. Aliaki man. Man balobeza gâteau na kou ya miel. Non balie miel ite mesi ba yoki kou ya miel. Soki tana ona ne kokite. Oyo nzamba bongisa na calendrier na ye. Mende na ote ayo a. Nzamba ofongola ta kostra. Soki porte na ne fongwami te. Ata fenêtre ko fongwama. Nzamba la kisoke meka déjà. Po yeba ke nazo tambola na yo. Yo zamu to se retirer tel besoin situation oh. Le loko teleme la situation oh. Le loko teleme la pauvreté. O teleme la échec. O teleme la maladie. Parce que tu n'es pas celui qui se retire. Yo za loko la bangote. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus à José Kassa, elle se disait Azomi Lobasona Simbe Lambonosani. Ndima kaka. Yebsa muninga ndima kaka. Te so atata boy changer muninga mususu. Loba ndima kaka. Oh loba ngo bien ndima kaka. Zamba tuna to botama na famille ni. So nzamba tuna ki ba famille. Biso ba otolinga to bimate. So nzamba tuna ki ba famille. Biso ba de la photo linga to bimate. Zamba ki parate famille bimeli. Ana posa ta tuna diplôme na yo. Ana posa ta tuna niveau étude na yo. Ana posa ta sala boye. Ngayo na sali mo makasi. Na suis diplôme d'état. Na lobi na ke université na ISC. Na bandi pe cours na ISC. Mais na suis mbongo ya kofuta frais. Na ke somba caméra président Masumu. Na sombi caméra. Auto tourner théâtre. Bana na somba caméra. Na papa na nga théâtre. Depuis mukolo wana. Na tikala ko swali sumbongo te. Ba mikolo baloba mbongo minerval balia ngo te. Batu balia mbongo minerval belé zonga lisute. Na somba caméra na katana. Na kati classe. Na sisi université te. Yaya, papa Joseph Otoloba. Omoni ozo bimisa pona nzambe. Nzambe otiko te. Batu basa likolo na. Ya na kati classe na université. Mais lelo, ça n'a pas licencié basala pananga. Licencié ça l'a pas gradué. Un simple gradué licencié ça l'a pas naie. Na ebisi mutu moko. Peu importe le niveau étude na yo. Ato sa diplôme d'état te. Si kanzamba sopelo ngolu lelo. Bato bana ba diplôme basala pana yo. Bato bana ba titre gradué basala pana yo. Ba licencié basala pana yo. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras. Yebisa muninga na lokola bangote. Soki famille no ba se retira yo ko se retirete. Liboso ngomba faut affronter ngomba. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit qu'elle est allée dans la foule par derrière. Mais faut tout nanganga na posana kutana batata pour na liboso. Mais papa, na un problème boy. Mais pourquoi cette femme elle est allée par derrière? Non. Yana sa mutu moko. Akendaki na sima parce qu'ayebaki. Soit Koutana Christ en face. Avant Jésus-Christ de Nazareth, il y avait la loi de Moïse. Loi et lobi moi sozo tangamakila akoyi kozalesika mibali bazate ni ya basali na lanza. Et ça peine avec l'église nous soit disait ça bon somo sana makila moi église. Ancien Testament. La loi de Moïse. Thomas Paul a lobby. Ceux qui lui ont résisté, c'est que la foi est vaine. Ceux qui la loi existe jusqu'à aujourd'hui, à quoi sert la foi? À quoi sert la foi? À comprendre. Alléluia. À comprendre. Ah, papa, merci. À comprendre.
Avant Jésus-Christ, c'est la loi. Mais quand on a avant Jésus-Christ, on a une alliance à Moïse. On a une ancienne alliance. On a une ancienne alliance. Mais on a une nouvelle. Or, chef de la nouvelle alliance s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ceci est mon sang de la nouvelle. Makila contre ma Makila. Makila contre ma Makila. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Et puis Samueli, Bino. Bon, c'est comme Makila, les autres ont en place. Vous allez comme alliance. Vous allez comme alliance. Maman, les gens vous en avez pas aimé boire moko. Alliance. Mouta Okabola, Azate. Cette femme a compris avant Jésus-Christ, mauvais comme Moïse et Kanganga. Son ake, Pierre Oloba, Keba. Voilà Makila. Moïse a péqué ça. Ako même pas tout ni moi on a chapitre Oloba. Ako tout n'a pas docteur de la loi dans Luc chapitre 10, dans verset 25. Dans nasani pona kota bokonani ko otanga ni e ko mama mibeko ya Moïse. Yesu Masia ebi ngobeko ya Moïse. Makila we Moïse ya Ezate. Cette femme a compris. Avant Jésus-Christ mobeko ya Moïse et Kanganga. Il faut qu'il y ait un pardon. Parce que avant Jésus-Christ, c'est la loi. Mais après Jésus-Christ, c'est la grâce. Avant Jésus-Christ, c'est la loi. Mais après Jésus-Christ, c'est l'alliance. C'est la grâce. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 1er, dans verset 17, la loi est donnée par Moïse. La loi est donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont données par Jésus-Christ. Il y a la grâce. Nasamona ya loi ya famille te. Yango na déclarer ba loi nyonso ya famille. Oye loba na bino bo bala te. Soki obali obota te. Wa ko bala te abota. Yo obali okobota te. Na telemeli stérilité ya loi. Na déclarer yango na se ya grâce et kouya au nom puissant de lelo loi fatika na terrain. Yo so bima. Maladie héréditaire la famille c'est la loi. La loi ya famille na bino c'est la loi. La loi ya quartier bofandi ya keba. Frère, olinga kosambela te otika la bongo. Ya ozola nanga na bar. Tanga age no komi nango. Lobi okolemba. Tanga yango kopesa vie par Christ. Yoka na yebiso bien aimé dans le Seigneur. Okobeta lo tolo beti tolo bi lo pango nanga na somba. Muta osala nga mabe azate. Na yoka na memoka na loi ya l'État. Papa sénateur azawana. Papa nanga qui jamais pas qui député. Yoka mobe kwa l'État. Le sol et le sous-sol appartiennent à. Si vous avez le pango na sol l'État bina osala nzela a. Bo longate. Si ko l'État ça kana moyi. Doit peine ba l'État ya butu. Ba kolo mabele ya butu bata. Il y a des démons territoriaux. Des esprits mauvais qui contrôlent le quartier. Pendant que comment on a yé ba bino bokota na kati ya loi ya quartier. Le lozo lo ba makambo simba raté. Mabele bo fonda boyebi. Joshua lobani utako tonga mira Jericho na fondement au perdre mwana ya liboso. So comme na leto au perdre ya suka. Yo so ba bomelo mwana te. Merci ba bomelo musala. Musala nzambe poste église eza ozo possession. Okena ozo ndako kitoko bandaka comme pasteur zwaka. Est-ce que ozo ki possession? Le lobo na sa contrôle tout n'évolue pas. Compagnon que na okota oyebi alliance ni basala. Oyebi makamuni ele kana compagnie wana. Yo so keneka pamba boy. Cette femme elle est allée par derrière. Musala nanza. Azoken. Alobina okeli bosote. Pasteur Ruffin. Aïe aïe aïe. La femme est allée par derrière. Foi et fongola banzela. Foi et fongola banzela. Atabaloba aoko lekate. Foi et fongola banzela. Pierre akata mutulitoi. Akata mwana mobali litoi. Mais akoki kopekisa mwana mwasi te. Asima Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que zali kambo yako ndima. Foi et dousul sagabatu. Et pas batu balekate mutakondima et pas batu bakomante mutakondima et pas batu bimarate mutakondima poyo za lokola ayena sima bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'elle avait touché, la Bible dit ceci: la perte de sang. Yoka avant na fongola s'arrêta
On a cité. La Bible dit, tant on a touché, Christ a toqué dans quoi Jairus. Mais Christ a télé. Moi, si moi, Zawana, aozele na terra Bouddha. Papa moka Zawana, aozela Yesu Masia na terra Bouddha. Parce que ayoka ki campagne, aye ya rifen, alobi na ozela, azoke na ndako ya Jairus, azoke na yolo, azoke na kobikisa mutu na bandal, azoke pesa bana na mwasi mona selembao, azoke kotombola mutu moko na kitambo, mais nzokande, ezaki na mutu moko na tere ya Buddha, aleli pe mingi. Esa yokaki Yesu Masia na tere ya Buddha. Akoleka boete papa Jorobert. Christ a sali nini? Atelemi. Oh, Jairus me muto problème. Mwana kokufa. Atelemi na. Yoka Christ qui m'a touché. Yoka ba disciple. Ebela batu ba otuta yo. Bana to otambola ba osimbo bongo zo tuna nani asiminga. Te batu ba simba ki na bango. Mais moi so aza lokola. Aza lokola bangote. Aza lokola bangote. Yetango simbi la perte de ça s'arrêta. Christ a lobi batu ba simbinga. Mais mutu moi si mo ka simbinga. Ndando batu ba simbinga bongote. Jésus Christ aza nzambe. Ayebi ke loboko ina sensibilité loboko ayebi. So bendinga bono yeba te. Yale mta bendinga mama José. Oto pa prince pasteur prince mta bendi na oyeba te. Na otuna nana simbinga. Mais Bible lobi Jésus Christ s'est détourné pour voir celle qui a fait ça. Celle des amants à moi. Donc il savait que c'est une femme. Yende mta simbi. Yango moni pa mwana na villa Naïn. Na villa Naïn. Tant ba na cortège ba ke kunda. Christ a sokota. Na lobe amakila contre ma. Siko wana siko liwana bomoy. Christ a lebo kinsa. Bible lobi te atuni mama. Ozole la mwana masto ba. Atuni te serka bana basse zalaka te, ya bana mibali pe zalaka te. Mais Christ savait que wa kufa na zambali. Alobi ka jeune homme, lève-toi. Yesu Masia yebi yo. Il te connaît par ton nom. Il a même gravé ton nom sur sa main. Il t'appelle par ton nom. Abenga kona kombo na yo. Ba peso ba kombo. Mais il y a quelqu'un qui a un nom véritable pour toi. Zamba ba kombo. Kombo nino so bengelanga. Benganga na kombo yango. Pona kota na alliance. Pona zalokola. Bangote. Opesanga ba kombo Jacob Muyibi. Mais nazo koma Israël. Zamba o changer ba tu ba kombo lelo. Babenga kayo yo tato yo. Mais respect son excellence. Mais respect honorable Dimbu. Tika nzamba tombo la ba député. Oh papa Dakingoma que le Sénat te lève. Zamba tombo la dété nanga. Tous les députés de l'église. Zamba tombo la bino. Toi kotika ba touté. Toi loko la bangote. Asimi Christ abiki ma touché. Patozo simba yote. Patozo simba ngate mais j'ai senti, j'ai aimé ça. Patozo simbi puissance et bien. Tanga ko bana Marc chapitre 5 verset 21 à 42. Tango Yesu Masia dit non, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Et ça quand le loco moko de sa puissance à Christ c'est la foi. Raison pour laquelle Hébreux chapitre 12 verset 1er, verset 2, la Bible dit ayant regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Sur le si foi, après ce que ça peut et là que comme on dit maté, autant la réalité or que la réalité n'est pas la vérité. La réalité c'est ce qui frappe les yeux. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vie, et ça ne va pas si on loue en yomoko. Mais dans la vie, si on a vie, on a déjà la vie. Dans le chemin, on a vie. Si on a le chemin, on a comme dans la destinée. Si on a le chemin, mais ça ne pas Christ. Ça n'est content. Christ a dit, j'ai senti une puissance qui est sortie. Puissance en présent. Christ a dit qu'on l'a dans sa bande. Dans ces ans, là, tu as jipet moko. On va m'appeler un jipon. Et ça qui n'a couture, comme dans les colotis. Faut qu'il y ait Jean chapitre 19, verset 23-24. Yoka.
Les soldats, après avoir crucifié Jésus, pris ses vêtements et ça dans aux 4 parts. Soldats moko moko. Bible dit quant à sa tunique, ouais ça qui na tissu moko. Et ça qui na couture te. Kobanda likolo tina se. Balobi oyo to kata yango te. Mais tout ça lango tirage au sort. To yeba soke ko sala ya nan. Jean Kosibisotin. Les soldats ont crucifié Christ bazui et lamba nzambala. Bakati. Bakomi na tunique. Balobi eloko ezelo mususu. Ils ont compris le mystère ya tunique. Et loko esa nzamba répondre biso. Esa libanda ya Christ te mais akati ya Christ. Batu bazwa ngwesa batu bazaka kondima. Pour aussi mbabilaka, il faut toucher Jésus-Christ na kati. Yebisa muninga makisolo ya kati. Bandela masolo ya kati. Nzamba kanisela nga ya Marie misamu, nzamba kanisela misala. Masolo ya kati. Soko lingo soit pas ya Christ, il faut betele li solo ya. O mokilezo yoka te. Soki ba ondima nga te baboyi koyoka. Kondima nange ko betanga masolo ya kati. Yango na simba. Et tant que Simbi Christ a arrêté, la perte de sang s'arrêta. Est-ce que si lui, na théâtre, hein, na qui laisse là, mais na pour vous passer un homme témoin notre né na bon samaritain. Na télémi li soit cher, na zo terre na commune na dans une église. Dans la commerce le Saint-Esprit disait, t'as la bière à bicate, mais la perte de sang ça s'arrêta. Merci Saint-Esprit na loba bika. Moi, je suis Simba Bika, à Bikaate. Et là, ça arrêté et silité. Au groupe, ça m'a kiss, à sali fièvre. Au moni pour tout le monde qui est dans le centre exaté. Au PC kiss, à 20h. Au compte à 22h, papa paye le téléphone. Bon, ici, bon. Pendant la peste qui est kiss, fièvre ça y est. Est-ce que ça qui est? Fièvre et kitty. Donc, ça arrêté. Comme ça, quand la loi va s'aller, au aswa traitement ça à Bika. Maintenant, nous habillons. Alors, la femme, lorsqu'elle avait touché la perte de sang, s'est arrêtée. Et la femme avait compris. Le corps s'est arrêté, son accueilli. Et au son. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit maladie. Il y a aussi dit que nous avons 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 dit que la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'elle a compris qu'elle s'est arrêtée, la Bible nous dit Abwa kami na makolo Yesu Masiya Nazareth. Abandi kolo. Soki mwasi wana zaki ngai na bandi koyebisa. Nazokota te pona longola bazemi mingi. Makambo na ngezo simba te pona bebisa ya baninga. Na boma. Na tambula na bakisi. Na zaki muta banganga. Na bandaye kozwa mibali na bakisi, basi na bakisi. Na zaki muta misala mabe na bwakela batu ba malade. Na sala mabe nyonso na tangelo yote tata yo yebi. Christ amoni ya yamboli. Ndesi kwa memeli ekenizo. Alobi ma fille, va, ta foi t'a sauvé. Yoka, et sois guéri de ton mal. Sois guéri. Quelqu'un qui était déjà guéri, Christ a encore guéri pour la deuxième fois. La première partie, la perte de ça s'est arrêtée. Et la deuxième fois, à yamboli. Christ a lobiné cette fois-ci des causes à la guéri. Papa, maman, est-ce que yoko vivre bika mosibo soki nano yamboli te? Osana Christ est frère, toi musika, ozolanda matéa on a ngam. Mais il y a un Dieu qui t'appelle maintenant. Il y a un Dieu qui t'appelle. Na 5 églises de côté. Moi, je suis à Kita, toi aussi tu as un problème comme cette femme. Il y a Makila, il y a Christ a besoin de changer l'histoire de ta vie aujourd'hui. Moi, je suis à Zangaki, sous-vêtement, pembe avec beaucoup de respect. Mais comme elle a dit qu'on l'a dans la facilité. Makile silaki, a comme qui guérit, elle a tapé voile. Oh, baningam souba, la tête, ça qui aura passé pour naï. Oh, ça qui a passé comme un pété, papa prince. Seulement, ce qu'on y a pas in Christ. Nandimi, na yambayo Seigneur et Sauveur. Nandimi, na yabiso ma bena sala pour restaurer finanga. Kanga miso siko swami. Tala final. De kono yamba Christ était. Ce qu'on l'ingi zamba selo ninga salel biso mukilipe lobanatina na yo. Batu beba interpréter. Ba na omono pamba ba changer langage. Et Seigneur le sa vie non pas à Christ. Yaya kadwa muneno ko so na milulu o. Ezate so pe si vie non pas à Christ était. Biso nyonso toza atona objectif moko. O eza mission. O eza rappel ya testament. Ezato ya pa na to biso ya ko pe sa vie non pas Christ.
Pour asalelo makambu rien que dans le siècle présent. Mais pour le siècle venu, lola, et puis Samuel, et Samuel, tout y a collé nyonso. T'as la vie, non, soit en bas Christ était. Oko ko poussa na déjà. Oko tout na ba en Christ ndengeni. Soki na okutana mwana nzambe te to mosali na nzambe. Atana campagne, atana loko songolo likambu songolo. Na circonstance mo atana matanga. Atuna kinana ko yamba Christ. Yo poussa na ki otondi make sikoza alobaki loba kolo Yesu Masia Nazareth yo po lobaki. Na fongoli motema nanga yo po lobaki. Na ndimi ko yamba yo po lobi. Ozala mokonzi pe mobikisi nanga yo po lobaki. Romains chapitre 10 verset 9, si tu confesses comme ça le nom de Jésus de Nazareth et tu crois dans ton cœur que Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. So confesse ça, nous avons un ensemble. Abakisa lobi ba onyo so bandimela kiye. Apese bango bo konze okoma bana na nzambe. Pe ba wana ba bika na sena moy pe pona lola. So kina no sala ngote. Ato sambela l'église. So Christ a ele lo ke lifelo. O tika la pe ko mona bola mo nzambe te. Ya ona sengo pusana. Ya yo so sambela o yebo yamba Kristo sambela mais ndeko po yebo sana problème olingo yebisa nzambe o sala moni so na yebisi batu ba panzanga sango ya un Dieu wa panzanga sango te pusana to ozela pusana panda ba yembi baso yemba yo so pusana ya yo so sambela so pusana ozambi so fonga mo so sambela so ya olo batata na ye na ekotika bo mo inange pa ina yo sala mbango c'est la batute le salut individuel tellement soit bangu ya qui m'embangue parce que c'est le Kambalobiko. Qui m'embangue bien aimé c'est le Kambalobiko. La qui s'abat on a qui est vers la victoire de ma vie. Salambang. Vas-y, va yembi toke. Poussana bien aimé dans ce là. Ozo sambela ndeko yebo sa malamu na nzambe. Ozo bonela nzambe. Salanga ngolu lelo. Na longo na likabwa pasi oyo. Merci évangélisation, merci suivi. Desas, merci. Qui m'embangue bien aimé, salande mbangu. Ezali Kambalobiko, qui m'embangue, tika ena sima. Oh. Osana ngambu kuna yaya. Voici la voix qui crie. Yako recevoir salut na yo. Poussana ligoso, poussana. Desas. Évangélisation, va poussana boy, s'il vous plaît. Évangélisation. Département de suivi des âmes. Avancez. Alléluia. Atoza musika yaya. Kota na kata terrain. Kota. Yaka yaya. Alléluia. Nazongi epaina yo. Olimbi sanga. Makila na yo. Alléluia. Salamba wuya tolito sambela salamba wuya. Yedi s'il vous plaît. Merci. Nazo senga na ndeko za libanda. Ozoka na mutema na yo. Yokanga bien. Kende. Mais il y a un esprit et bisoko kende te. Longa esprit wana oza libanda. Ofandi quelque part. Yom toko témoigner pelelo. Ko témoigner yo témoigner. Kena salaki nanga musika. Mutema mo ezolo bana kende te mais tant pasteur de la foi lobi nzamba zolo bana o yaka na yaki. Tala makambu nzamba sailing. Tika muninga na bozana ye. Ye wana asomona bozana vi moko yango bozana ensemble. Tant nzamba otombola yo. Omona imta koma otonga yo. Yangwana bien aimé poussana parce que nzamba zana poussana. Oza pene pena terrain. Koyamba ete na musika. Il y a l'espace ici. Je t'appelle. Voici la voix qui crie. Ton salut est là. Ta délivrance est là. O tika na même vie frère. Pour moi tamu que ngope sanzambe moins de 20 minutes. Donc tu peux donner à Dieu. Au ligne compliqué fino mobimba. Parce que ma camboué qu'on y a peut-être sous Christ l'année prochaine. Pour aussi ça année oyobo. Eh frère. Tala no koma ko mela. Tande koma ko sala makambo sala. Il y a un Dieu qui t'appelle. Yaka lelo moningana. Yaka kole sozo bengalo. Ngapena yaki asama kola tata na dokuta. Il y avait personne qui pouvait me soutenir. Bazote à ce moment-là on a les bons samaritains. Balobi nana linga yamba Christ na poussana ki ndenge yozo poussana.
loyembo ezobeta nazali na ndekote ya ekolo sunganga na lela nzamba katali kamunanga. Ça peut être aussi pour toi. Ko résister te yaya na bondeli yo. Et comme il tourne yo nzamba salo bolong pusana. Yo salamo na mbangu. Salamo na mbangu ola seko longi esprit wana. Kima mbangu yaka. Kolo so ko benga yo. Déjà salam salam bang déjà suivi salam salam bang salam salam bang déjà suivi. Pesa ya adresse numéro de téléphone. Pesa ya adresse numéro de téléphone va de département évangélisation. Ya salam bang na somo na suka yaka. Yaka bang mon frère, qui m'embang yaya. Qui m'embang bien aimé yaka bang. Ma sœur yaka bang yaya yaka bang. Merci. Nazo zela okima mauto to sambela. Yakalelo. Desa salam salam. Merci. Salam mauto to sambela. Ne ratez pas cette occasion favorable. Viens, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Viens, Jésus Nazareth t'appelle. Alléluia. Merci. Merci Heidi. Merci Gassef. Qui m'a demandé de Sambela? Yaya, liboso passe au dénarateur le lagra. Mais liboso n'entend mais qui m'embarque. Non, c'est le qui m'a pété. Yaya qui m'a. Qu'occupé va tout le salut est individuel. Qui m'a pété n'entend pas mon ozo qui m'a. Ozo où est la lobby qu'on peut changement peut délivrance à finale. Salamba. Salamba yaya. Voilà l'occasion. À ne pas rater aux plus que nous. Batata comme on y va téléviser en paka. Natina na yoka olingo bongo la mutema. Yangwana netina toyelia. Tous les hommes de Dieu que vous voyez ainsi que les enfants de Dieu. Toyeka apona yo. Oh yebi zambete. Ozamuto sali misala mabeta mususu kusana. Batu bayina ona kate Yesu masiazo linga o yaka. Ozana bakisi yaka. Ozana misala kindoki yaka yaya tolingi ondengoza. Yaka tel que tu es. Jésus-Christ de Nazareth t'appelle. Yaka mbangu merci bien-aimé. Kima mbangu yaya kima. Batu si ba koma olobele me wana kutunganga yaka nzamba liyo na kinganga. Aso komiso mwana na yaka. To sepeli ondengoza yaka bongo. Soko sana biloko. N'hésitez pas. Okoyana mupanzi a okuta bande ko intercession berger blanchard papa lan bazak ana ona sima donc na ba bafle opa ba che top na sima basala nzambe basawana ozana loko mo ba chayo singa moko lataka ozana bak moko salelaka balobano yango na protection bien aimé laisse-moi te dire ezana protecteur mususu na mukili kaka ya mukili aleki ko ba pesa mukolo okuta na yo kwela yango na pesa ko kuna na la protecteur ko ba kokana na yete. Yakufa na croix Golgotha. Alonga batunions, al livra bango publiquement un spectacle. Il s'appelle Jésus Nazareth. Ozana de logo bayebi sayo, mai oy, de logo songolo ateza wate. Ozana una ndao, kende bona simo mona basali lanza batelemi na sima ona batwa mona yote. Kende yebi savon, que le Seigneur te bénisse. Ozana de logo kendaka na ndako moko songolo. Balobaka na ozwa oyo ya mwana nde, eko peso mabota, eko peso kimia. Yaya, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. La vie c'est Jésus Nazareth. Tournez kakaboy. Occupé par tout le salut est individuel. Yaka na suka a na sima okuta na ba intercesseur baza a ba ko swelo ko ana yaka mba papa landu baza wapi berger blanchard baza wapi s'il vous plaît na sima podium te a bana sima podium intercesseur za wana OK bo so bango awa bokena bango bo biso to kangi misu kanga misu ya kotala muninga te aso aluka lobi kone pandai to kangi misu bien aimé. Yo leka boemba bango ba ko sungo yo yambela Christ na sima kuna soko yamba yete leka mbangu pendant église quand misu kenemba merci merci kenemba bien aimé c'est pour ton salut va servir de mettre au même moment longwa na biloko wana Christ a peso bomo tandenge zo nyokola yo tandenge zo meno vie compliqué kende nango ya kenemba kwa to mbona ote kenemba ya kanga misu mutamda zo luka lobi kone kenemba pesa bango ba ko sambela pona yo. Et lobby na 15 heures. Ceux qui ont simi mutema au sein de l'église, moi ça quelque part, je suis un évangéliste. Je prêche pour Jésus de Nazareth, c'est pas pour l'église, mais pour Jésus de Nazareth. Ceux qui ont yambi Christ est
Au mon église, eza pene pene na yo. Eza ya pasteur te. Mais eza ya Yesu Masia Nazareth. Bate ya kalola pe bate ya kalipamboli. Kutana pasteur wana. Loba na ye na bongoli mutema na campagne pa pasteur de la foi. Aloba kina luka église eza pene pene ona ye na église a. Soki po sepelo sambela na biso. Biso église ba opeso programme a. Lobi na 15 heures. Toko yamba bandeko nyonso ba sepeli ba sambela na biso na CFC. Okoya na 15 heures. 16 heures. Eko salama solo na ba obokoya. 16 heures tobani culte d'action de grâce. 18h30. Alors si on peut sembler la rater. Zamba chona mtemo sambela na biso tu viens. Si on sembler la rater, tu trouves qu'il y a une église sérieuse. Na milieu na yo na commune na yo na quartier na yo. On trouve bon na motema no avec conviction sambela. Allez papa, kende maman, solo na pasteur. Au bongoli motema na sacrifice. Ya misala nzamba sali na pasteur de la foi pe église CFC. Mais motema no sepelo sambela kuna. Abatelo malamu. De ngwesa motuya. De ko fongola maboko. S'il vous plaît. Na kamwe basali na nzamba ya nguya batelemi. Na moni bando msu bafandi. Na mituni. Est-ce que beaucoup soit grâce à l'icône avant? Talande yo fandi yo fidèle. S'il vous plaît. Talaba mpaka wa mikono batelemi. Ofanda na bango so batelemi te okotele matepo ba mikono. So bafandi te okofanda te na respect. Oyamba Christ na sima kuna sambela pour bande. Sima tokota na prière na biso. Ya fungula maboko liko yamba Christ. Otamusi vino yo moko tala viozo meni. Aje zo kende ya na ngai na commission taba quiz na commission esprit wana. Zambali madeli dolo kwa mwaso na kila kota. Andanga na lusambo. Lobankolo Yesu Masia Nazareth. Natambusi vina ngai moko. Nazwili tomba te. Pasi na pasi. Kolela na kolela. Makambo pasi ezotika ngate. Na sosoli. Yango na zonge pa ina yo. Na sengi olimbisa nga. Kotangela nga mabete. Yokela nga mao. Na zamwana na yo. Na bunga ki. Kasi na zongi na makolo na yo. Bible lobi na nga. Kozana porte ya motema. Ya motema na nga. Kozo beta. Soki na fongoli. Okokota. Okufanda nange logo. Pe okolia nange logo. Na fongoli motema nange. Loba bien. Kolo Yesu Masia Nazareth. Déclaré en Kolo Yesu Masia Nazareth. Na fongoli motema nanga. Na ndimi koyamba yo. Ozala mokonzi. Pe mobikisi na ngai. Kobanda lelo. Na tambwisa mangai mokote. Kasi yo tambwisa bombo inanga. Pona zaya yo. Na komi ya yo. Balua ya famille. Eliberenga. Na komi ya yo. Ekelamu ya sika. Banda ko pesa nzambe merci église mato sambeli. Banda ko tombola de janzam. Banda ko tombola nzambe to ko na service à prière tango muke. Mais par la foi on vivre gloire parce que yoza lokola bangote. Kota la taille mukete. Mais crois qu'aujourd'hui Seigneur va te délivrer de cette maladie. De tous ces problèmes va te délivrer. Sambela pesa nzambe merci. Lole fomwami. Bondela, bondela, bondela. Bondela yaya. Oh. Kolo, kolo. C'est le temps de ta délivrance. On peut suffire par Christ. Aux 8 décisions que tu as.
Osana posa nzamba lobano, va en paix et sois guéri de ton mal à cause de ta foi. Ozondi masiko. Bien aimé, nazo peso sujet pour ngana déclarer na sima. Nazo peso sujet pour ngana déclarer. Yoka église. Yoka yaya. Atoza na libanda likola mituka. Ozo sambe ozo bisanzam. Na yo lokola Esther. Na yo lokola Jephthé pour na konde ko bonde na tina libota nanga. Yesu masiyo ozawa papa nanga lingo kufa mama nanga libota nanga kati na pasi. Yesu masiya Nazareth ozawa. Pendant yembo ezo yemba. Nzamba ko longolo na likambo wana pasi. Bana ko la bien me bondela. Alléluia. Sambe la église. Alléluia. Oh! Yesu ozawa. Lokola Esther. Vachiniri ya simbe sikananga. Oh! Oh! Bona libota nanga. Oh! Lokola jete. Naye. Alléluia. Lokola. Solo. Yesu. Yesu sawa. Yebisa ya sawa pi na situation ya famille. Na situation ya famille ya sawa. Osanzamba libota na ngai. Oh, Jésus, alléluia. Tala nzamba somona libota na yo. Asomona libota na yo. Yeko kusama lelo. Protocole fait, alléluia. Regarde la gloire de Dieu. Alléluia. Nana contato la 8e édition. Na mimi yango. Yesu yango langai. Libondeli nanga. Na mimi yango. Yesu yango langa. Papa nanga lingo kufa. Yesu za wapi? Yesu lobidinye. Ande konanga yaya. Mama so kufa. Protocole veille merci. Yesu lobidinye. Ande konanga kati na passe. Yesu lobidinye. Yesu lobidinye. Boga kongo kati na passe. Yesu lobidinye. Lilobana okokisama. Ezokokisama. Nana kotatola. Nana kotatola yo yaya. Zamba mayata. Alléluia. Olobaki. Soki Nandimelio Nakomika Nana libota na ngai. Ah Yebise ya sala. Na yebia soyoka. Na yebia soyoka nga. Na yebia somonanga. Semola loboko yaya. Nalingi kotatola yo. Kolobaki. Come on. Soki. Nandimelio. Nakomika. Nana libota nanga.
Sala, 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 Yaya. Ayebi. Yatasha somo nanga soyoka. Ayebi. Ayebi osomo nanga. Ayebi osoyoka nanga. Ayebi osomo nanga. Na situation osomona. Ayebi osoyoka nanga. Sembola loboko Yesu Masiya Nazareth. Il est écrit dans Jacques chapitre 5, dans verset 15. La prière de la foi sauvera. Cette prière de la foi, yo saloko la bango te ko se retirer te liboso ngomba. Ngomba ya maladie, ngomba ya échec, ngomba ya problème. Nana bwake yo maladie wana. Nana mema kombono na ndako nganga. Nana ngwa salo bakisi. Nana ngwa linga to mata. Nana ngwa sa contre l'élévation na yo. Nana ngwa soko étouffer yo. Mwana na wazo diplôme te. Basolo batoko tala soko wazo diplôme. Na famille oyo toko tala soko okene université. Aroluka mbongo soko wazo wapi. Zamba linga kangola yo na libota na yo. Tomba loboko mobile. Loba Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Sauve-moi. Eloko nyonso. Oyo yo chete na bomo inanga. Soke uti na batata nanga. Na ba mama nanga. Na quartier na fandi. Na musala na zo sala. Esika na kendaka. Ateza muninga nanga. Ateza ndeko nanga. Oyo nyonso. Alona pass. Na bomo inanga. Azo liberenga. Nazo yebisa yo. Yo luka ke sheki nanga. Atoza collègue de service. Atoza ami. Atoza mwasi tomobad. Na vi nanga. Atoza na village natal. Ya bakoko nanga. Na balua ya famille. Okondana biso. Soki na Bandundu. Soki na Congo Central. Soki na Kasai. Soki na Kisangani. Esika nyonso. Bocha vinanga. Lelo. Lelo. Olingo lingate. Nazo bima. Soki na cimetière. Lelo. Nazo bima. Nazo bima. Nazo bima. Beta maboko banako déclarer délivrance. Sambela ndengozo sambela ndengozo salama. Alors mi fils alors frappe les pieds, frappe les mains. Enfin que ba épée et double petit play. Bon de la décision bon de là. La combat spirituel match il les a ratés. Oh ya mata. Beta maboko. Mata lisusu, mata na maboko, mata. Mata lisusu bien, mata na décision. Mata beta maboko sambela. Jerusalem, Musukuma, Babuya Kindana, Jerusalem, Musukuma, Babuya Kindana, Maranatha, Jésus vient bientôt. Maranatha, Jésus vient bientôt.
Boka. Alléluia. Tombe le Boka, on va. L'heure de la victoire est arrivée. Atabacha komolo na cimetière. Batanga kango na cimetière mukolo mutakufa ki na famille na bino. Bana ya kingandi basepela te. Babetela bino maboko na mipende. Lokola bamona kaka bango na bango bakenda poto. Totala soki bakobonga. Mukande zate ya kenda poto. Ata permis ya pamba zwaka te. Yaya musala te akenda poto akoma maladif. Akoma na ba problème na famille. Babeta maboko na mipende. Nzamba linga kata likambo. O aza concentré ko lukanza. O senti nguya moko ndenge ko simba yo. Yes. Tout mouvement compte na combat spirituel. Tout geste compte. Esprit nyonso. Oye mema elo mona kata vina. Yes. Nanto bandi ko loba te. Yeah. Kaka ndenge na zolo baboye. Ah. Papa Jean Robert ndenge na Yes, zolo ba. Papa. Banzamba linga bando simba batu siko. Alinga simba mutu mona loboko. Alongole na loi ya famille. Moi si oyo nzesu masi alongola protocole fait. Vous êtes sur Yo News Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalandé.